Radio Zoumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zoumel 1000 po ete Radio Zoumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zoumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zoumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zoumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zoumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zoumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zoumel 1000 pour radio on ezaka matata à partir ya suki ezaka suki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yangoya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka na bengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zoumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda Radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini lelo ezali mokolo oyo toyambi lisusu Monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza o toyambi pona suite ya demande na bino ba auditeur ndenge bolobaki ete aya po ete tokoka kosala continuité ya masolo na o etali bongo dialogue po ete émission ya la fois passée bolobi makambo mingi elobamaki ezalaki penza makambo moko intéressant yango wana bolobaki ete tokoka koyamba ye lisusu lelo po ete tokontinue masolo yango wana na respect oyo Monsieur Pierre Maziza azalaka nango envers bino ba auditeur pe ayaki lelo po ete tokoka kobeta lisusu masolo o etali bongo kaka continuité ya masolo ya dialogue. Kasi ya mbote tokoka kolobisa Monsieur Pierre Maziza po ete mokolo mwa lelo na kosenga meme na bandeko oyo bazali kote ya boîte lelo penza mituna na bino ezala na kati ya masolo oyo tokolobelela na butu ya lelo po ete mituna oyo kozala
na libanda ya masolo tokolobelela ekozala penza la bienvenue te yango wana na sengi ete mituna na bino ezala na kati ya masolo po ete to avancer kitoko na débat na biso ya mokolo mwa lelo. Pona yango na tango oyo ya mbote napesa Monsieur Pierre Maziza maloba na baluki bongo epai ya Monsieur Profa de Profa. Monsieur Profa de Profa, merci mingi pour la présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo. Pe équipe mobimba ya Radio Zumel Milto Pesio bambote ya mingi esika ozwami. Merci Papa Roger, ngape na pesi yombote na pesi pe basali nyonso ya Zumel mbote, Mama Rosalie, Papa Botamba. Na tombeli pe na pesi pe mbote na Papa Maziza yeli biso sujet ya koloba pona dialogue. Eza sujet moko très bien, eza à point parce que lokola eza itumba otozaki nango sikoyo to atterrir donc tolobela yango na pesi papa papi bonne fête na nièce na ya zoko fete na pesi bandeko nyonso oyo bazali papa kakudi papa nazomona bakompote papa Denis papa Mike papa donc bato nyonso kaka oyo bakoyoka biso donc tolanda lisolo ya Papa Maziza epi toko continuer soki makambo koloba ezali. Merci. Merci Monsieur Profa de Profa. Alors natango to baluki bongo epai ya Monsieur Denis Kakoka. Monsieur Denis Kakoka, merci mingi pour la présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zumel Milto Pesio bambote ya mingi esika ozwami. Oui, bambote pe mingi bipai na yo Papa Roger, pe mbote na Papa Botamba pe na Mama Rosalie, pe mbote na ndeko Profa wa Profa, na ndeko Mike Kasanda, pe na ndeko Maziza. Toyoka lisolo oyo ndeko Maziza memeli biso, bon, soki mwa commentaire ezali tokobakisa. Merci. Merci Monsieur Denis Kakoka. Alors natango to baluki bongo epai ya Monsieur Mike Kasanda. Monsieur Mike Kasanda, merci mingi pour la présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zumel Milto Pesio bambote ya mingi esika ozwami. Merci beaucoup Papa Roger ndenge opesi ngai maloba. Na sepeli mingi na kopesa pe matondo na ngai ebele epa ba oyo bazwi temps na bango na espace po bapesa biso mwa minute ya koyoka biso na oyo nyonso kolobama na pokwa lelo na kati ya Radio Zumel 1000 epi pe naleki na kopesa bandeko na biso nyonso oyo tozalaka na bango habitude ya tokutana mpona makambo ya Congo ezali awa na plateau virtuel ya Radio Zumel 1000 na bandi na kopesa ndeko na biso Papa Maziza na pesi bambote kote ozali kuna ndeko Denis Kakoka ya yo ezali et puis na pesi pe Profa de Profa bambote belé sans oublier ndeko na biso Papi Tamba bien que oza na fête kuna invité biso te merci na pesi pe bambote belé na mboka na yo. Merci beaucoup Papa Roger. Merci Monsieur Mike Kasanda. Alors natango yo pe tozali ko pesa ba félicitations na Monsieur Papi Tamba toyebete azali kolanda biso na minute yo po ete auti pe ko balisa niesto mwana na kati na libota yango wana topesi ba félicitations ya mingi esika azali. Alors natango to baluki bongo epai ya Monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, merci mingi na ndenge omemi lisusu sujet oyo ba auditeur ba senga ki ete okoka koya kosala continuité ya masolo oyo itali kaka dialogue. Merci mingi pona présence na yo na butu ya lelo kasi ya mbote to kopesa yo maloba. Tout d'abord équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci Papa Roger, ngape lokola na pesi moko mbote, Papa Jacques, Mama Rosalie, ndeko Denis Kakoka, Profa de Profa, Mike, ndeko Papi Tamba, na pesi epe mbote, na pesi pe ba félicitations, pour na ndenge abalisi nièce na ye, pe na yebisi ye amoni que tozo kokola, tokomi ba responsable,
nyonso wana ezokolakisa soki likambo eye kosalema epai na yo yo oyebake okomi responsable munene na kati ya libota ndenge ozali pe na responsabilité munene na makambo ndenge mboka na biso ezokotambola na baluki pe na bandeko nyonso na koremercier bango ba oyo bazokolanda biso pe na ndenge bazokopesa biso confiance ya kolanda ba émission pe na mamwa ba remarque oyo bango bazosala biso na pesi bango merci pe nasengi epai ya Nzambe abatela mabota na bango po mboka na biso eza kaka na posa na bango. Merci Papa Roger nazomseli omalo. Merci Monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza lelo ezali peza mokolo oyo ya malamu oyo ba auditeur ndenge basengaki ete tokoka kosala continuité ya masolo oyo etali bongo dialogue masolo oyo olobelaki la fois passée masolo oyo ba auditeur ba monaki ezalaki kitoko mingi yango wana basengaki to senga na yo oya lisusu po ete tolobela sujet yango po ete basepelaki na yango makasi mingi yango wana Monsieur Pierre Maziza eloko na kosenga na yo mokolo mwa lelo ebongi malamu ozala penza mwa molai mingi te po ete na ba minute oyo bapesi biso mokolo mwa lelo ezali ete a partir ya 22h masolo na biso ifo ekata na po ete to libere esika yango wana na tango oyo na kosenga na yo na makambo oyo koloba okota penza ozwa kaka l'essentiel ya masolo pona kopesa pe ta na bandeko tango mosusu bakozala na mituna na ba oyo bakozala pe na ba point de vue na bango ya kopesa yango wana ekozala malamu mingi ozala penza molai mingi te po ete tokende na lombangu tosalela ata na biso po ete ndenge na uti koloba na 22h juste masolo na biso il faut esila po ete to libere esika oyo. Alors na tango oyo na pesi yo bongo maloba Monsieur Pierre Maziza toyoka yo maloba ezali epai na yo Monsieur Pierre Maziza s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger. Soki tozongi lisusu awa ezali pona makambo oyo etali dialogue ndenge bandeko basengaki ke to continuer masolo wana mais vraiment na kopesa bango merci mingi parce que na masolo oyo ya dialogue na ndenge bango basengaki tozokomona ke makambo ezoko évoluer ya malamu ezokota pe ya mabe ezokokota ya mabe neti oyo bandeko na biso oyo na ngambo ya opposition ndenge bazali kosenga ba journée ville morte pe ba revendication na bango na oyo etali masolo ya dialogue bandeko lelo soki totali malamu nakanisi soki totali vraiment ndenge makambo ezokokende nakoki koloba majorité ya population na biso balingi ke mboka na biso ekende liboso mais na ngambu ya opposition ba oyo bazokosala ke masolo oyo ya dialogue ebonga te basengi na bana ke mokolo ya lundi kelasi ezala te yango nde vraiment nalingaki na banda émission na ngai na message munene oyo nazokopesa na bana ya classe baenseignant nakanisi ezali na génération moko na mboka na biso Congo oyo bana bakomaki kosilisa kelasi na 21 ans 22 ans mwana aye kosilisa secondaire po na nini po ezalaki na ba année blanche na kati ya ba étude ya bana o grève ya ba enseignant mbula mobimba bana batangi te mais lelo tozoko mona bana na biso 18 ans akomi kosilisa awa na mikili ya poto nakanisi nazali na nièce na ngai 21 ans azoko sa licence donc elle a posé diplôme na ya licence 22 ans exactement donc bandeko na mbula oyo biso tokomi bana ya Congo ezali nakanisi mbula na bino ya liboso oyo mikili ya poto
et spécialement Mboka Belgique, a commis pour reconnaître le diplôme ya bana Congo. Donc, yo, mwana, aussi ici, au pays d'ambassade ya Belgique, ba beteli yo caché na sima ya diplôme na yo, ba homologué diplôme na yo. Bobe bisate. Bobe bisate kolanda ba politicien. Na makambo oyo bango bazo senga bino. Peut-être yo komona esengo. Que là si malamu ebandate. Mais ba conséquence nango oko regretter yango vina yo mobimba. Tango kokoma na mikili par exemple ya poto ba yebisio diplôme na yo tozozwa yango valeur te. Yo mutu aussi lisaki 6e ba yebisio par exemple zonga na 5e ou 4e. Parce que géographie peut-être boye ko la rakuna e kokani na oyo awate. Mais université et la kisinini. Université et la kisi ndenge tolobaka neti univers. Donc oyebi makambo mwa mingi toloba ndenge wana. Yango nazo senga na corps enseignant na bana kelasi bozonge la classe na bino bolanda maloba ya ba politicien te. Papa na biso Etienne Tshisekedi lelo ba oyo ata ba koko na ye parce que bana na ye oyo ya suka na koki koloba azali pas moins de 50 ans mwana ya suka ya monsieur Etienne Tshisekedi ce qui te landi logique pas moins de 50 ans ce qui peut-être na koki kokita muke a koki kozala na ba 40 ans te mais tozo ba politicien mususu neti Martin Fayulu oyo atangaka na kelasi na mwana ya Martin Fayulu nani bana na bango nyonso bazali na mikili ya poto bakoko ya monsieur Etienne Tshisekedi nyonso bazali na mikili ya poto vi oyo bango balingi kobelisa ezali nde vi na bino ezali vi ya bana na bango te ezali vi ya bakoko na bango te. Mais nyonso wana pona nini na mbula oyo bango bakomi na yango. Donc ngai na lingaki na banda émission oyo na message wana parce que toloba que on ne peut pas bokoma ba marche pied na bango te. Lelo balingi kobebisa mettre ce pays là à feu à sang au profit ya banani kaka ya kibokonzi yango bango bakozwa bana na bango bazali na poto ata Félix wana ndenge bozomona ye wana azoya azozonga libota na ye ezali awa ye Félix ayebisa ngai ayebisa biso bana na ye lobi bakende kelasi te po awa na mikila poto kelasi ebandaki déjà le 1er septembre. Na mboka Belgique esika mwasi na ye na bana na ye bazali le 1er septembre. Mais le 1er septembre c'était quand? C'était durant semaine oyo euti kosila mais bana bazongaki mundele azelaki te ke tozela lundi bana babanda kelasi non le 1er c'est le 1er kelasi ya poto mundele alandelaka mikolo oyo mwana il faut akende classe bango balandelaka babiloko wana même dans leurs universités ezali neti na biso te étudiant koloba ngai na komi kaka non même à l'université ba kontaka surtout na ba oyo bazo kotangisa le professeur. Un professeur qui est malade, il faut un remplaçant direct. Ce qui remplaçant azate bolekisi mikolo ebele na suka ya mbula il faut bo récupérer ba nombre ya ba wana awana bango bakomaka même na diplôme mutu bakomi na cycle oyo mwana wana alandi autant d'heures na chaque cours bakomaka yango
autant d'heures na chaque cours. Ce que vous avez ba heure en diplôme na yo eza na valeur. Oyo ngai na zoloba, je vais vous dire une chose. Na région wallonne oyo ya Belgique. Bana basilisi classe na école ndenge tolobaka neti ba istem na biso kuna. Une promotion. Ba pesi bango ba diplôme. Quand c'est entré dans la région wallonne batali balobia bozwa ki absence ya professeur pendant telle période. Même la matière a été vue. Diplôme, promotion, on leur a fait reprendre l'année. Leurs diplômes ont été annulés. Ils devaient reprendre l'année. Yangounde, Papa Roger Nalingana Pandama Solo, donc, qu'on ne peut pas détruire à venir, il y a banana biso, alors qu'il y a banana bango, bazoko dondo anamikili ya poto, et banana bango bazonga lisusu, po bako makaka, bakonzia banana biso. Donc, mayele mabe wana bango bazo sala, ezali, ndenge tolobi yango, ezali mayele moko ya mabe. Que nos enfants puissent être toujours, ba marche pied ya banana bango, suki ya banana bango te ya bakoko na bango. Wana ndenge na bande lisolo na ngai. Sikoyo tokoma na masolo oyo ya dialogue. Monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît, Yambote, okutana deuxième point, bongi ete bande kopé, bazwa maloba, po ete bapesa makanisi na bango na premier point ou tikoloba, na o itali bongo ndenge nini opposition ya mboka na biso ezali ko senga ete bana bakuka kokende kelasite. Alors tokoki kotika yokota kaka na deuxième point te sans que tozwa makanisi na bango pona toyeba pe na ndenge ya kosalela tana biso. Alors natango yo na baluki nanu epai ya monsieur Mike Kasanda. Monsieur Mike Kasanda na banze wuti kolanda ndenge nini monsieur Pierre Maziza wuti koloba na oitali ndenge nini opposition ezali koyebisa na bana kuna na Kongo ete bakende kelasi te mokolo mwa lendi po ete wana nyonso tu ezali makambo ezali ko faire partir ke po ete mboka ekoka kobonga. Mais yango nanga na lingi na tuna, est-ce que mboka po ebonga, mboka po itambola malamu, mboka po ikende liboso ezali nde po ete bana bakende lisusu kelasi te to ezali ete bango nde ba politicien moto bayebi miloko nini bango bako kosala ya malamu po ete peuple azala malamu, po ete mboka pe ezala malamu, po ete mbala nanga ya liboso na monde nazali koyoka ete opposition ezali koloba ete bana bakende kelasi te po ete yango nde ezali solution oyo ekopesa po ete mboka na biso ekende liboso. Alors nazali kotuna yo po zali même point de vue na ba opposant congolais ndenge bango balobi ete soki bana bakei kelasi te ezali ba biloko oyo ezali ko faire partir ke po mboka na biso ekende liboso. Ozali d'accord na yango malobi ezali epai na yo sans plus tarder s'il vous plaît. Merci beaucoup Papa Roger, je pense que zo kama malamu hein. Oui, tozo yoka yo malamu 5 sur 5. Merci beaucoup. Et loko liboso na kobanana no koloba boyo. Omoni na kati ya ring. Tozalaka époque ya combat oyo combat du siècle, combat ba combat na histoire na stade Tata Raphaël. Mohamed Ali na Foreman. Foreman azaki makasi de plus que Mohamed Ali. Foreman était beaucoup plus sur sa terre en Afrique que Foreman, que Mohamed Ali. Oui, mais pour l'année, Ali Abomaki a bêta qui a gagné qui Foreman. Papa Roger Zali pour la omoni, ce que ça na ring, il faut savoir contrôler colère na yo. Ce que vous contrôler colère na ote, okobimisa ba foku, ba bechoku kao. Nazo songa na maloba na lobaka liboso. Que au Congo, on n'a pas l'opposition, mais ce sont des criminels. Au Congo, on n'a pas l'opposition, mais c'est le barbare. Le barbarisme qu'on n'a plus qu'au Congo. Même les locaux boyants. Au Congo, nous sommes tous africains. Tous on a un contexte dans les africains. Na kata libota er papa na mama bazobu. Au Congo, na kaka balobi. Non bon mêlé bana na kati ya conflit na bino. Bon mêlé bana na kati ya conflit na bino.
Ce qui est le héros, ça, la classe politique. Il y a opposition, mais il y a majorité, parce que où elle est là, où il y a le bio, le mangana vana, yoso salama bengana ya kopanda wana. Mais la jeunesse du Congo, ce n'est pas Oyo Bango Bazosa, ce n'est pas soutenir la jeunesse pour avancer. Déjà, nous avons des grands problèmes sur l'avenir de la jeunesse congolaise, papa. Cette jeunesse a encore de très sérieux problèmes que le gouvernement est en train de résoudre petit à petit. Je ne suis pas en train de dire que le gouvernement résout à 100%, mais il le résout petit à petit. Parce que c'est une maladie où il va les tika. Et au-delà de ça, voilà maintenant qu'on veut encore handicaper le système éducatif congolais. Il y a un lobby au moni qui motema mabele qui mutabungi sa raison. Ce qui kanda eleki boxer na ring abungi sa contrôle mabete akuyakao. Je crois très bien que dans ce moment où on a eu Papa Roger, beaucoup de gens, que ce soit dans la diaspora, que ce soit au Congo, que ce soit partout, ils sont d'accord avec moi. Ce n'est pas que pour déclarer ou pour réclamer ce qu'on veut, il faut handicaper tout un pays. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas du tout juste. Toza en Europe. Et Oyo Kakake, parti Oyo Azo déclaré Boy, Azo protesté Boy. Est-ce que Bakena Okanga va pour ta école? L'école, c'est l'éducation. Cette éducation est impliquée sur la jeunesse. La jeunesse qui est le futur et l'avenir de toute une nation. Lorsqu'on s'attaque à une école, on a attaqué l'avenir de toute une nation. Alors, si quelqu'un arrive jusqu'à faire les déclarations pour attaquer toute une avenir d'une nation, mais il faut ce qu'on tout n'attende. Que si qu'on avenir en oyo bango balinge bato, bakotongana banani. Par radio balinge bakitisana na Kinwana na Congo, bakokitisana banani. Lorsque on va donner encore le retard, ajouter au retard qui existait déjà un système éducatif de Bissau, Oyo, nous avons par amertume, par douleur, tous au benda, Oyo s'intéresse. Et je peux s'en aller passer, Papa Roger. Et on a eu qui, par déclaration, Yosoana, n'a lobby vraiment, voilà encore un élément de plus pour le peuple congolais. Voilà un élément de plus pour le peuple congolais de comprendre enfin que ces gens que nous on appelle les gens qui nous protègent, ces gens que l'on appelle c'est la voix du peuple. Parce que Herba Lobaka, au peuple à lobby, mon akaka peuple les alaka en opposition, la majorité peuple les a. Oyo bango bazoloba peuple. Qui est ce peuple qui peut accepter de détruire son avenir afin de protester un intérêt personnel? Ce n'est pas juste. Si UDPS réclame des choses, si les opposants réclament des choses, je ne crois pas que même devant un président de la République, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Un président de la République ne subit pas la pression de qui que ce soit. Je dis bien de qui que ce soit au pays. Dans un gouvernement, il ne subit la pression de qui que ce soit. Il est le garant de la nation. Et si il dit oui, il dit oui. S'il dit non, il dit non. Moi, je suis vraiment patient. Je suis patient de voir appliquer. Bon, appliquer, on va voir ce que ça va changer. Parce que ça va absolument rien changer. Combien on en a appliqué? Écoutez ces éléments, combien on en a appliqué? Lundi,
bao ba bimaka wana baza pe na bandeko na bango bazokende classe atalaka ah nakata ndeko na ngaki de classe te mpona nini omoni mpe atikali na pale. C'est un sentiment d'un jour, papa. Wet, indécis. C'est un sentiment d'un jour. Les sons batouana. Moni. Solo nous doit perdre raison, papa Roger, à comment Bilobela. Ce qu'on a Bilobela, comment Luc, à comment on tire ce qu'on a Bilobela de façon que ce qu'on a dit qu'on a Bilobela, allez, avoir que le tort malamo. Bolanda. Soutien il y a l'Union européenne pour le dialogue, pour l'ouverture. Si vous avez un soutien, il y a l'Union sur le banc. Est-ce que Batang est bon? Batang est bon. Moi, je trouve un point. Ils allaient la communauté ils allaient la communauté internationale, ils allaient le consensus. C'est-à-dire, même ceux qui ont pris part dans le dialogue, ceux qui battent le consensus, après tout, on ne va pas dialoguer avec tous les opposants. Et puis après tout, on ne va pas dialoguer avec tous les pays. Parce que les gens qui sont photo talango kakandingwana, omoni, ce qu'on moni moi nazo sakana nyi. Oyebi c'est petit et l'autre aussi moi les anyi. Moi nazo sakana kaka tika simba. Tika continue comme ça, elle a comprendre que l'on va pas si mais nyi, avant on l'équipe maïenne pour les gars. Parce que y a une minute on a zoom on a mis zéro, on a dit poto zokande azo saka. C'est ça ce qu'il faut faire. Il faut laisser ces messieurs là. Parce que mon peut en charge des âges, bamboula so bakisami er moko ozomona réseau comme aneti CCT moko bimi orange er moko bimi Vodacom donc ozomona ke er moko ba bengi omoni ete er moko ba bengi bo hors de service er moko sonné donc yande mona botika franchement botika parce que je suis très sûr et certain qu'il n'a même pas contrôlé ce mot avant de le dire. Je suis très sûr et certain qu'ils n'ont même pas analysé la gravité Yannick Kambouana sur le plan éducationnel international. Je ne crois pas que l'UNESCO est d'accord avec eux. Je ne crois pas que tous ceux qui soutiennent le Congo, la jeunesse congolaise dans le développement, et tous ceux qui soutiennent la jeunesse congolaise à l'éducation sont d'accord avec ce niveau. Alors pourquoi est-ce qu'on doit faire un débat? Pour moi, je dirais tout simplement c'est un faux débat. Franchement, c'est un faux débat. Pour déjà, le peuple congolais, on va comprendre déjà que non. Il a fallu peut-être à l'Oba que non, vraiment, lundi, Bissoyo se toque ça la tête. Bango moko kaka bako ça la tête. On dit que ça la neti, ba député na parlement, tout le monde a gâté na parlement européen, ba basali bango bango ba député mo bazo déclarer makam. Basali crève de la faim. Ba yé peuple te que bola la nazara, bango mo basali am. Ce peuple a moni que cause na bien les agistes, bango mo basali peuple a landi. Exactement, basali la peine de bon, biso les deux on a tout ça la terre. Opposant nous sur oui, c'est pas un problème. On les a au côté il ne faut pas intoxiquer le peuple. Il ne faut pas encore attaquer l'avenir de la jeunesse congolaise. Chaque jour, on est en train de chercher quoi encore ajouter, comment améliorer, comment avancer, comment rendre cette jeunesse qui est devenue comme moteur, manipulateur. Donc, baso manipuler jeunesse tout le temps, pas droguer bango, pas que ça va monter là, pas que le copier boyer, pas zo bango, pas recruter bango que toute cette jeunesse est sans espoir. Yango nazo interpeller sur quoi conscience toute la jeunesse congolaise au nyonso, ba bazana ko, na ba o bazao. Bo fongola misu. Botala. Bo longola fanatisme. Bo longola ba parti bakamba Kongo eza makamba vita imanate makamba Kongo ezali ka makamba zo yebisa yo ozo yokate makamba Kongo ezali makambo oyo yozo mona ozo analyser. Il faut avoir le temps d'analyser avec un esprit net. Vous allez voir là où il y a la réalité. Vous allez voir qui combat pour les intérêts du peuple et qui combat pour ses propres intérêts. Parce que ce temps est donné à tout le monde de comprendre comme ça. Mais malheureusement, seulement peu sont ceux qui comprennent comme ça. Ils allaient un peu recrutables,
ezali beaucoup plus regrettable que la jeunesse congolaise n'arrive pas à voir le faux et à détecter les faux opposants. Jusqu'à aujourd'hui, qui s'oppose à tout et à tout, qui se dit on avance, on n'avance pas, qui se dit on part pas, qui demande une chose de son contraire à la fois, qui demande lève-toi, assis-toi, je ne sais pas comment tu vas faire pour les satisfaire. Ce côté le bilan, moi je te dis de t'asseoir. Ce côté le bilan, moi je te dis de te mettre debout. Finalement, on ne sait plus définir de quel oiseau il appartient, on ne sait plus définir de quel océan il sort. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas handicaper toute une nation, on ne peut pas handicaper tout un processus comme ça pour les intérêts et les caprices d'une seule personne. Et voilà, moi je soutiens encore une fois l'idée de l'initiateur ou l'idée de l'initiateur qui est Joseph Kabila, et également aussi je soutiens l'intermédiaire où il y a Bisso Togolais d'ouvrir et de démarrer le dialogue Batasamba. Et ceux qui se sont présents, les intérêts, il y a Congo, ils ont Bango. Et après tout, c'est le Congo qui centre au milieu de nos intérêts, ils ont toujours voulu avoir plus que ce qu'ils ont, toujours voulu faire mal. Parce que Bandeko, Papa Roger, na Banduluka, na semaine on a kangaka nsabalema nyoso mususu ata semaine tozo bana na sala émission moko il y a tozonga na histoire au Congo ne kozalaka ndingona tozonga na histoire poto bana kotala démarche ya mutu banda histoire parce que moni maga mususu ezalaka histoire suko ezonga na ngoka okomona histoire beti kuna na ba mususu na tweet kuna omoni pas et kokoma pe na 2006. Et comme en 2017-2016, exactement, dans les football sur l'histoire, beaucoup de monde c'est toujours les mêmes éléments. Beaucoup de monde c'est toujours la même technique. Mais malheureusement, ils sont toujours en attente, il y a des archives. Toujours en attente, il y a des images. Pour tout le monde, ils sont moko. Makambo Oyo, ils ont salué. Merci beaucoup, Papa Roger, pour l'instant, la solution. Merci. Merci, monsieur Mike Kassanda. Alors, natango pe to baluki paye monsieur Denis Kakuka, malobezale paye na yo, s'il vous plaît. Oui. Namoni, pardon, namoni Papitamba asengi parole. Ah, ok, bolimbisi monsieur Papitamba limbisa poete lokola nazalaki kotanga mingi ba message oyo bato bazali kokoma kote ya boîte na tchaki kate pour na komona message na yo oyo komaki malobezali pe na yo monsieur Papitamba s'il vous plaît. Merci mingi papa Roger pour excuser ngai comme ne bolobaki on est bandeli nazana fête donc nazo balisa nièce donc ça veut dire que je ne saurais pas rester avec vous. Tinasuka l'émission, j'ai pensé quand même intervenir dans ma cambo de Pierre Maziza, Américo Loba, Nandeko Maïka Sanda, et on a la parole avec votre autorisation. Au début, il se passe des choses, sur le toit na poto, des histoires de fous, un langage au français ou en Kolo. Domaine où est bengami classe, il y a moins de bateau. C'est un domaine qui relève de la souveraineté en Dako. Aucun parent dans ce monde a toléré que Moutoumsou soit outil banda, a parent dans Katia Ndako, continue à moi en classe. Ça, c'est dit jamais vu. Tous autres vivent la situation dans Katia Mboka la biso, n'a comme il tourne à la prétention, comme qu'on soit, ceux qui ont la prétention, ils ont Utawapi. Pour la bino, on va poser la photo. Même pour qu'on organise une grève, au privé dans la classe, il y a des comités de parents, il y a des syndicats, des professeurs, il y a des réunions, quelquefois dans la discussion, il faut tomber dans le d'accord avant de relever une quelconque mesure de grève. Et pas la biso, nous voyons des gens se réveiller un jour, ils vont traite, distribuer, on va savoir que lundi, ils vont dans la classe. Ça, c'est dit jamais vu. Côté de là-bas, dans la classe, suppose quoi? Suppose maintenant que non, Balande Baza Place Wana, taux privé Bango, dès les premiers jours, il y a rentrée scolaire, taux privé Bango, démarrage effectif où ils allaient à classe.
classe na RDC, ils ont sauvé classe à karaté. Moni la poto joue à rentrer. Les arrêtés locaux, ils ont na kala, au rentrer pour quelqu'un va salir appel pour zone. Tout de suite matière et bandaka. Dans la RDC, on connaît plus des années élastiques. Peut-être qu'ils ont dérangé Bango. Comme on a des rentrées scolaires et ça les début septembre, comme presque partout, parce qu'on a connu des rentrées scolaires dans le mois de novembre. On a connu des rentrées scolaires dans le mois d'octobre, même certaines années, c'est dans le mois de décembre. Pour la Nini, pour la des organisations à niveau, il y a ma classe. Depuis un certain temps, la résultat examen d'État et comme on bima dans les délais où ils allaient convenables, bana début septembre, on a classe. Niveau classe Nabiso, on peut les critiquer. Niveau scolarité Nabiso, diplôme Nabiso comme reconnu, homologation et comme un peu plus facile par rapport au moment où Biso Tangaki. Alors cela doit encore déranger Moutuloko la papa Nabiso Tshisekedi. N'a pas si bonne proposition. Proposition la PSI Bango est simple. Il veut revendiquer des choses. Pour la makambo bengami ke bana batanga malamu te malgré tous les progrès que tout le monde reconnaît. Allô, monsieur Papi Tamba. Monsieur Papi Tamba. Ok, nabanzi monsieur Papi Tamba zui problème ya connexion. Natango topesi bongo maloba epai ya monsieur Denis Kakoka en attendant monsieur Papi Tamba azongela biso. Monsieur Denis Kakoka maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Oui. Ngai makambo oyo ya IDPS a déclaré que bana baki de classe T lundi c'est criminel. Bango ndenge Maziza lobi bana na ye na bakoko na ye nyonso tu bazali awa na poto bakoyekola bakomene vi ya bien oyo ya biso bakende classe te bazala kaka neti bato na bango oyo ya koutilize mpona bamanifestation tout ça komelisa bango babangi po bakende kosala bapillage mais oyo ya bango na mikili ya poto bato wana papa Roger soki ozali ose rappele nalobaki ke bato wana bakoya na radicalisme ya en outrance. Cela veut dire que na bango wana baza na besoin ya mboka evive mboka ebonga te. Baza wana esprit na bango ezali kaka pour détruire mboka wana. Bango baza na besoin ya mboka ebonga te. Soki vraiment que bazaki na posa que revendication na bango bakota na dialogue discussion bakosala yango kuna na kati mpona kolakisa ke motema mabe na bango omoni ke bazokoreklame même Diomi Ndongala oyo alalaki mwa bana. Cela veut dire que bakomi kozwa bana na biso kolalaka bango mpona kokabela bango mpona koprofite na souffrance ya bana mwana soki akoti classe te nini te bagénération ezokobeba balalaka bana mpona kopesa bango GSM soki bakangi ye akomi homme politique. Ça c'est grave. Na mikili oyo ya poto tozofanda école eza obligatoire. Yo oza na mwana ya 6 ans akoti classe te okomona bassistance sociale baye mwana na yo azokende classe te mpona nini bakati yo balocation familiale
pour la nini pour classe ezali obligatoire bango balingi bana batelengana avenir ya bana ezala te oya bango cela veut dire ekokoma neti bacoloniser biso cela veut dire que bana ya ezala génération à des générations tokoki koaccepte yango te aza bato moko babongo na bango ce sont les hommes politiques oyo toloba bien ke bakuluna oyo ndeko maziza alobaki ke bakoki kozwa katakatanga baye kotia ye na nini wana ocg po aya kotia mobulu na Kinshasa tala baraisonnement est ce que un homme politique akoki koraisonne ndenge wana akoki koraisonne ndenge wana te okende kopekisa ke mwana akende clash ça c'est criminel batika buzoba wana ye moko mwana na ye oyo Félix azalaki awa na poto bambula diplôme nini oyo ya kafu oyo aza nango rien ce n'est que pour le fils de papa Tshisekedi bango kaka il faut régner banyokola peuple congolais ça ne va pas bakopesa basengi bapanel tolingi congolais te basengi bapesi bango kojo baboyi kojo bapanel balingi kopesa toujours bamakambo moko impossible wana nyonso nini oyo makambo nga nalobaki ke le radicalisme epronaki bareunion oyo bango basalaki awa na Jeval oyo ya nalobaki ke maloba oyo discours na ye wana ezalaki ya ouverture du blabla mais c'est nango c'était autre chose yango oyo radicalisme ya buzoba qui bazokoluka kaka baviolence kopekisa na bana kokende classe te kosala boye ville morte patati patata ça c'est pour détruire le pays bazali bapatriote te ils travaillent bazokosala musala oyo bamindele batindi bango ke bobebisa mboka wana botia mboka wana na mobulu c'est tout baza na amour vraiment ya bacongolais te bino bana ya Kinshasa message oyo nazolobela bino boyokela lisusu homme politique te oyo bazokomemela bino l'extrémisme ebomaka mboka etongaka mboka te na badémocratie oyo na bamboka oyo biso tozofanda démocratie ezali bokokutana bosololi si la majorité opte bino bamosusu baminorité il faut bolanda kaka ndenge moko esalamaka na tribunal ata juge moko alobi non bakondane ye te mais bamosusu balobi misato balobi bakondane ye bakolanda maloba ya majorité bango balingi kaka ke balanda bango baza soki misato mine mboka mobimba esagenue bipai na bango non ça c'est komema ezali neti dictature bazoya kona na forme ya dictature alors soki bazwiki mokonzi bakodiembika bato ça sera plus grave bana Kinshasa bolanda na bango lisusu te bolanda lisusu te
homme politique oyo bazokomema l'extrémisme. L'extrémisme ememaka violence. Extrémisme ememaka destruction en mboka. Alors bolanda lisusu bapoliticien wana te ya oyo bazokoprone bino l'extrémisme, bolanda nzela ya bosolo, botonga mboka wana eza mboka na biso. Soki lelo ekufi tokozwa mboka mosusu eza te, tozalaka na mboka moko kaka yango wana Congo. Alors bozala motema malamu, bobebisa pe biloko oyo te bango bazokotinda bino bobukaka awa na mikili ya poto. Crise économique ebandi kokota awa na mboka nga na fandi usine monene ya Caterpillar azokokanga usine mpona nini? Po crise économique ekoti. Ok, monsieur Denis Kakoka, s'il vous plaît, namoni monsieur Papi Tamba azongeli biso comme ye azali na ba occupation na makambo itali fait na ye bongi malamu topesa maloba po asilisa makanisi na ye e bongo simande tokozonga epai na yo po ete osilisa pe makanisi na yo. Monsieur Papi Tamba tozongiseli yo maloba na o bandaki koloba maloba ezali epai na yo, s'il vous plaît. Merci mingi papa Roger, bo excusez ngai boyebika caprice technique na katanaki. Et là, on a loba par là, et zanine. Nous avons une proposition. À partir de lundi, Papa Nabiso Tshisekedi, Moïse Katumbi, va toi G7, va observer grève de la faim. Pas mécanique pour une fois, au lieu de faire un sacrifice dans le peuple, total à Siko Bango Moko, va faire un sacrifice dans le peuple. Va observer une grève de la faim. Kotinda bana oke de classe te eze eloko malonga te. Siko pona revendiquer malamu au monde état la bango, Papa Tshisekedi abosa na beaucoup la boseka, Moïse Katumbi abosa na ba jet privé pour voyager par-ci par-là pour mener la champagne, bango nyonso va observer la grève de la faim même il y a 30 jours. Et vous permettre ba nyonso va réfléchir par rapport à action la bango. Et là on a le bayango wana. Merci beaucoup. Ok, merci monsieur Papi Tamba. Monsieur Denis Kakoka, Ogogo continue pour être aussi de sa mécanisme bandaki koloba, s'il vous plaît. Bon, na continuer. Bon, bana Kinshasa balanda. Allô? Ba homme politique te oyo bazo kokosa bango na koboma mboka pour détruire ba bien. Parce que bana na bango tout baza wana. Bana bango baza bipabo bino soki boke classe te lobi okozala kaka na sima, okozala kaka toujours na sima ya bana ya bato wana, o mwana payulu, o mwana ya nani yo ozobenga ye mopreso. Alors fina bino ekobeba badiplome na bino pe ekozala na valeur te po oya kotanga esika moko na bana ya ndenge ya kala ezalaki te ba Félix awa biso toza kokanisa ke baza kotanga toya kokuta bango bazokende kolivre ba biloko alors bino kuna bana Kinshasa bana Congo mobimba bokende classe ezali avenir na bino. Oyekola pour un jour ou l'autre okoki kozwa poste neti la place neti matata mponyo neti ya obeminaku tout ça. Et avenir ya mboka eza na maboko na bino bagene. Merci papa Roger na seulement. Merci, monsieur Denis Kakoka. Monsieur Profa de Profa Malobezale Painayo, s'il vous plaît. Merci, papa Roger. Na lundi, maloba notre bande balobi.
oyo c'est pesinga mingi eza phrase oyo M. Mike alobi que lorsqu'on attaque l'enseignement, donc on attaque l'avenir d'un pays. Batuana lokola papa na biso Tshisekedi. Tango azalaki na Mobutu, système basalaki yango wana pona ba abrutir tout un peuple parce que à ce moment-là, ils sont facilement manipulables. Lokola bango balinga ko manipuler. Donc un peuple instruit ba ko manipuler facilement te. Mais yango omona ka sikoyo ba manipuler ka congolais facilement parce que okomona tata munene mande ko belé omoni ke azali mutu azoko azapena mutu asolo. Mais afungolaka munoko omoni ke et puis bakolobele kamata mulangi koma Kabila tiana mulangi Kabila okufa akosala yango parce que il n'est pas instruit ayebi ko réfléchir te atala ke ce que le monsieur dit, qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Non, nous on pense pas à ça. Bayebi que c'est Joé qui est dans la voiture Kabila ça kufa ki na journaliste malobi ki asa kufa ki alandika. Donc oso mona que balebine que maman Olive aza na hôpital moko boye bango na bakei na hôpital wana hôpital bazwaye na maboko. Oso mona donc vraiment ce sont des gens oyo soki batangaki bakoya kosala ka bêtise wana te. Donc dernièrement na moni bakei na ambassade ya Togo. Pona baloba na ambassade ya Togo que boye sa mutu na bino atika makambo. Mais est-ce que c'est normal? Donc oso mona que mais là comme ça c'est grave c'est que même les gens qui sont instruits ils tombent dans des panneaux comme ça. Même les gens qui sont instruits bazo ko tomber na panneau lokola na landa ki lobby deux sons de cloche. Ozo ko sentir que mutu bazo benga yeso ki professeur aza soki professeur soki nimbo il se permet à réclamer Diomi libération ya Diomi. Mais il est instruit. Pourquoi? Parce qu'il a dit que quand il va dire ça, il y aura beaucoup de gens qui vont se faire la makambo ya lobby. Mais lui-même dans son fond, il dit des bêtises. Parce que Moutou a commis côté Nambango, le col Nanyo Francis Kalombo. Il était avocat à la partie civile. Tant que tu as une question à Diomi, alors on va dire que c'est la Diomi makambo. Alors on va dire pourquoi tu as une facilité. Donc on a dit instruction, tant que tu as papa Tshisekedi, il n'est plus, donc à commune, il n'a plus rien à perdre. Donc, le Kola il a toute sa vie, mais maintenant le Kola le Kola dernièrement à 50 villes mortes et Simbite, maintenant il va maintenant donc à quel donc le Kola ndenge na landaki le Kola papa Mike alobaki anecdote ya Mohamed Ali ngape na anecdote moko na taraki na télévision lion moko alinga bundana buffle mais buffle a bétié un coup de tête a bouquillé mâchoire mais lion le Kola yebi ke ngana yaka buffle alinga ka alandeka ka bomeka mais buffle azoko enchaîner ka na ba coup de ti buffle ayeko bomeka ka malgré il fallait qu'il m'acoute na ya Monique Abouka de non parce qu'il se sent lion Alika a continué donc yango papa de secrétaire ça il est déjà KO mais Alika a ameka na moi force ya suka tika nango ameka kaka mais et ça si mrango kaka susté congolais pe ça pour moi misu et puis les kamoko de komoko lo baki ok le quoi ba Monique makambu ya Congo et comme ko ça ko avancer ba comme ko reconnaître ba bulletin na biso ba diplôme na biso eza loko yo eza impensable congolais bandi ma diplôme na ili banda to zako mona ngolo kola likambo ya etali biso te po biso partout kaka ni na bino za mabe mais lelo yo et puis na ndenge ba komi na landaki ke ba komi siko ko landela ba parents ba tunaka mwana ozana 6 ans 7 ans soki yo parent koti mwana te ba kotuna pourquoi soko koti te ba pesi amande la landa kia mona lebi que ça vraiment c'est bien donc on a que instruction ba komi ko kenango penza na ndenge moko bien mais bango lokola ba moni que réussite wana ale ba casser yango
mais wana ezali ndenge balobaka bazobeta epe na kati ya mai donc nandimi te ke congolais akolanda eloko wana eza na parce que ezali intérêt ya Congo ya Congo te po bana bakene place te eza intérêt ya bato batindi wana parce que bango lokola bazaki mbongo ya batu donc lokola moto apesaki bango obligation ke mbongo napesi bino il faut bosala tout nazala na kati ya dialogue lokola esimbi te ale c'est que congolais te apaye wana non lokola ndenge papa tan balobi ke comment yo oza tata bana na yo oza na ndako na yo yo okende kotinda tata mosusu atinda mwana na classe te avenir ya mwana wana soki ebebi yo moto okozala wana penepene mpo obongisa yango donc mpo na ngai mpo na kosukisa ezali ke le papa akomi na ye na suka aza kaka motu alobi na ye toyoki ale la caravane passe mpo na ngai donc bato ya Kinshasa bayokaka ye kaka mpo ye akomi na ye siko kaka alobaka bon aloba na ye lokola mesana ne koloba tokoyoka ye mais la caravane va passer les enfants vont aller à l'école pour mwana oyo akokende na école te nayebi te soki il pense à son avenir ou bien il pense à l'avenir de bateau batindi pour bateau batindi baza na avenir bango mais oyo alingi avenir na ye akende na ye na école okanga pour kopesa conseil na bana ekese yango wana merci. Merci, monsieur Profa de Profa. Alors, on attend monsieur Pierre Maziza na Lumbangu, président pour tikali na 20 minutes. Na kosenga na yokuta na Lumbangu na deuxième partie ya Masolo na biso pour ete bande kopé bakoka kuzwa maluba ya koloba. Lokola pe kote ya boîte bato bazali kotuna mituna te mais bazali kolanda yo na bokebi penza ebongi malamu tosala mwa Lumbangu pour ete bande kopé bakopesa ba point de vue na bango na oitali bongo. Deuxième partie, il y a Masolo Nayo. Maloubezali Pay Nayo, sans plus tarder, s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger. Na remercier bande kona intervention na bango. Ndenge basali na oyo etali makambo oyo ba politicien bazo kosenga bana bakende classe te. Nakanisi tolobi mingi na Masolo wana. Sikoyo soki tokoti na Masolo oyo etali vraiment dialogue pour ba grève wana nyonso bazo sala pe kaka makambo oyo bango bazo koloba pe kaka pona dialogue soki to baluki na ngambu ya G7 wana eye kosalema ndenge bango basengaki ke balobi ndenge tozalaki na majorité présidentielle ba débat ezalaki te mais débat oyo bango balingi ezali pe kaka dialogue boyana makanisi na bino ba oyo pe batikala na majorité ba yena makanisi na bango mais lelo oyo ekomi yako benda ba mindondo oyo bazali na ba affaire privée na bango ekomi kaka affaire politique nakanisi Papa Roger ba oyo pe baza na G7 wana ba bomba mabala na bango baza na tribunal ya divorce et comme appelle kaka ba faire politique donc totika okomisa makambo nyonso na kati ya politique nakanisi soki tolandi ndenge wana peut-être tokokoma na mobulu koleka bango moko komikotisa na mobulu koleka parce que mundele oyo aza na problème na Moïse Katumbi c'est à koki kofunda pe Moïse Katumbi neti na mboka neti Belgique afundi et bon siko soki ba mindele na mboka Belgique Moïse Katumbi akomi bakandine bakomi kosambisa ye et kokoma pe kaka affaire politique ndenge bolobaki pe Bemba bakangi ye na Belgique ezali kaka politique ya Congo mais balanda makambo ya Bemba biso no tolandi yango ata mokolo moko te toyoka intervention oyo ya ba politicien ba male ya mbongo donc corruption yango na Congo e koma ya ndenge nini ba male ya mbongo yango elekaka boyeba ke mundele azali mayele mingi mayele ya mundele ezali
yo congolais papa na biso Etienne Tshisekedi azomi ndako na poto botala kaka Mobutu o alekaki bato nyonso na mbongo sikoyo bana na ye bakoma kokende kosomba mwa mipanzi ya ngulu ya meme awa na batwart bakoma kofana bamususu na bandako sociale bamundako ya leta ya poto ebongo bandako tata na bango atika mundele ateka yango mbongo ekota na kese mundele ateka même ba politicien na biso ba mboka na biso parce que biso moko soki motema mabe soki nini soki otali malamu mundele alobi yo détourner mbongo a Congo biso to saisir ba bien na yo mais elle va ko saisir ba bien wana bango ba koteka mbongo ekoti na kese na bango olie ba kanisa balobi te l'état africain n'importe quel état africain muto oyo a détournaki mbongo epai na bino asomi ndako awa tobotoli ndako wana tozongiseli bino mbongo na bino basalaka yango ndenge wana te bino bato ya G7 lelo na kati na bino pe si vous êtes déjà honnête okoki kosenga babiloko ya ndenge wana te ezokolakisa vraiment ke bozana motema mabe bolingi mboka na biso ekende liboso te parce que oyo azana bolingo ya mboka akolinga et que ça soit azali banda ya gouvernement te akolinga ke makambo etambola soki likambo mabe ezali po l'homme n'est jamais parfait kobunga pe ekoki kozala na mutu olobi a esika wana obungaki c'est la raison ya parlement esika wana obungaki tala il faut bosala boye et puis mutu pe asala ka musala ye moko te pourquoi bazalaka na ba conseiller donc papa Roger nakanisi bandeko na biso ya mboka Congo tosala bambeba mingi pillage biso moko économie ya mboka na biso ba société oyo ezalaki na Kinshasa limité wana oyo lelo ekoma a nini na côté ozala limité na côté résidentiel ou bien na côté industriel mais côté industriel ango ba industrie ezali susuki Kingabwa wana poids lourd nzela wana ya poids lourd pona ni ba pesa yango c'est parce que ezalaki nzela oyo babitu kaminene ya ba fournisseur ya ba makambo ebele e banaki kokende wana nzela ya poids lourd ba société ezalaki pe enzale ezalaki wana ba BAT ezalaki wana ba société ebele ezalaki wana to plia yango économie ya mboka ekweya lelo tozokolela chômage awa ekomi yo ozwi mwa mbongo $100 $200 $300 opesi bashege bameli zododo bameli bangi ale lobi ale bokota na nzela bokende kobuka eza soni ba image oyo ngai namoni papa Roger mutu neti olenga nkoi azoko ya na sima na ye bawewa vraiment ndeko papi ndenge alobaki ke bawewa wana c'est ça l'armée de M. Tshisekedi na confirmé yango azoya po bakende kobuka ce qui permanence ya UNC bakende kobuka permanence ya parti ya José Matila il faut boyoka soni mutu neki Martin Fayulu azokoloba que UNC Vital Kamerhe a plus de députés que SID
na décidé wana toi tu fais le poids et c'est le poids politique. Kamere a combien de députés dans le Parlement? Bino bokomi mona batu kaka le fait que yo ozo tia makelele ebele et makelele oyo yo tia ka makelele on te considère neti mutu moko tono vide. Ce qui te comparé awa na diaspora ezali bokechu et yo okoma bokechu ya ba homo politique na kati ya Kinshasa ba parti politique. C'est la même chose. Ce qui sort de ta bouche, ce n'est que de bêtises. Ezali Bouzoba. Ce n'est que ma ordure. Tu n'as jamais eu de mots réfléchis. Jamais. Jamais. Je ne sais même pas. Ezana Batumususu n'a évité pourquoi des journalistes m'attendent à Bango micro. Je ne sais pas. Donc, Yomutu ozoloba que nani Vital Kamerhe alors que yo zali na député kaka moko INC député député ebele yo décidé député yo moko et tu as été élu na moi association moko bosalaki d'urgence bolati ba miniere na sima ya monsieur Etienne Tshisekedi. Lelo la politique ya mboka na biso, la politique ya mboka na biso. Tozomona ba critères ebele oyo ya ba politique ya ba mikili ya poto même des pays africains. Les pays africains bokendeki na l'île de Gorée. On vous a acquis. Mais voyez ba mboka oyo et ça là déjà pas ba lingité ba mboka mususu et ya ko rejoindre bango na étape wana po bango ba kotika la kodondo donc bango ba kodondo ali susu te tozomona oyo ezo salema na Gabon influencé par Côte d'Ivoire alors que la Côte d'Ivoire a subi le même problème après les élections. Nabiso tango président azokoloba ke boya to sangana to discuter ke ba makambo wana te et le mot que président abimisaka ezali préservons les acquis to batela oyo tozana yango mundele alobaka l'excès de bien ne nuit pas. L'excès de bien ne nuit pas. Ce que ozana yango lelo pour comme il faut battre la mais bino vous cherchez à détruire. Vous cherchez à détruire le pays. Et yo Martin Fayoulou, tes ouvriers, même chauffeurs na yo, tu ne leur payes pas. Tu as un procès Nanjil. Tu as un procès parce que au futakate, au futaka batouanate et au diriger mboka yango ndengeni. Jamais dans la démocratie, ce n'est pas l'unanimité. Et ça, le président a un 5e thé. Même Moutou Alekio na voix moko. Alekio na voix moko. Il est élu. Yo osa élu té. Mais tu le respectes. Tu le respectes. Vous n'avez pas la culture démocratique. Wade afingi biso. Awa boye ko fingi sa biso lisusu et pas ya Eden Code. Boye ko fingi sa biso na période oyo wade afinga ka biso. Yo Martin Fayoulou na union sacrée kaka. Biso nyoso wana tozaki na union sacrée. Vous pensez faire une politique en déshonorant tout un État? Mboka mobimba bozoko déshonorer yango. Vraiment, ezali passi. Et l'IDPS, Papa Roger, ce sont donc bah côté vraiment la escroquerie politique.
bakomi escroc politique. Parce que ces vieux-là, vieux Étienne Tshisekedi ne veut jamais du pouvoir. Ah, il se gave bien étant opposant. À mon position, comment quelqu'un peut dire j'ai lutté, bamboula na bamboula, mais il se sent à l'aise na opposition. Il ne veut jamais du pouvoir parce qu'il n'est pas capable de diriger. Ok, merci monsieur Pierre Maziza pour été minute ezaliko kita penza na lombangu to yoka pe sikoyo ba point de vue ya bandeko na oyo uti koloba na utali bongo deuxième partie ya sujet ya masolo na yo. Alors natango yo to baluki bongo pa ya monsieur Denis Kakuka to pe choper maloba toujours à point de vue na yo s'il vous plaît. Oui, auto landa ndeko Maziza una parti oyo ya uti koloba vraiment eza mawa mingi parce que batu oyo groupe oyo ya ba opposant surtout boy bayaki na mboka Cheval bango bazokomema biso na nzela moko ya mabe ezali lisusu politiki te ekomi neti ndenge ndeko Maziza awuti koloba ekomi neti escroquerie politique. Mundele oyo bienfaiteur oyo apiaki bango mbongo soit disant pour le dialogue azwi mbongo mpona dialogue yango ye azokoboya azwi mbongo ya Katumbi na majorité ake kondima na majorité que voilà basignaki kutu na bapapier yokanisi kuna na démarche oyo baza kosala bavoya de gauche à droite Italie tout ça yokani baza kokende pamba il faut na bafrais de mission bale babalukeli lisusu. Ça ne va pas. Ils ont fait ça na soni na ndenge ba edem kojo abutu ko fi. Ils a soni. Parce que niveau politique il y a homme politique na biso ekobi très beaucoup plus no niveau opposition ekobi très bas. Ezakaka bakulunu tolo bakaka bien que les hommes politiques na niveau opposition bakomi bakulunu parce que na bango koloba kaka non au radicalisme mpona bango ezali de yango wana opposition apesaka mpe mwa makanisi malamu mpona mboka oyo ya bango kaka non peuple alingaka kaka non. Alors soki balingaka kaka non bongoki mokonzi yango bazowelela ya kodirige kaka bato oyo bakoloba kaka non, cela veut dire que bango soki balingi kaka non, cela veut dire bakomemela biso pire dictature oyo ya kozala olingi oloba boye non okoki koloba te bakati yo kingo bakomemela biso dictature moko ya somo. Baza minorité mais ils sont nuisibles on a mboka. Alors batande mwana bakoko pesa bango ki mokonzi te soki te tokopakata toko bano kimaka moko. Oh, papa Roger, bon, pour la minute, il y a vite. Merci, papa. Merci, monsieur Denis Kakoka, monsieur Profa de Profa de PCOP Maloba, s'il vous plaît. Merci, papa Roger. Ngaye, loko na koloba kaka soki lelo yo, bato balobi que
opposition elingaka jeune était wana penza on peut le prouver A plus B parce que ce qu'on t'a bien au tali côté ya pouvoir ndenge bazoko encadrer Jean-Marie Lukula si azok kamata bakulunda ko pesa misala au tali parti politique mingi bazoko kamata ko pesa mama mbongo bakende ko débrouiller ko pesa jeune kuluna vélo et na moi eloko moko ko apusu bala ko takamati donc on les occupe on a basala mobulte mais soko botali côté mosusu bola que ça partie ni o ezali ke encadrer ka jeune betaka bango mwa babale basalaka bango mwa rien bango kaka kotinda bango na kotia mobulu kobebisa kobuka omona kaka marche na bango esuka kaka omona bambeli moko boye mabanga kobebisa donc bango ils sont là que on dirait bloquer bango que bazalanda na idée moko te ya kolukata ko séduire jeune pona un jour pe bazwa pouvoir yango papa Mathieu alobi que balingaka pouvoir te parce que bayedi bakozala bango mote parce que so balingaka pouvoir mbele basalaka mwa makambo oyo bakoko séduire que un jour jeune baloba en tout cas côté pour l'opposition c'est biso na likambo boye baidaki biso na likambo mais eux ils sont là que pour continuer vraiment na désordre donc yango wana au moins que bazoko linga même na classe pour et quatre nango donc ils s'en foutent donc jeune il faut yemoko apprendre à juger surtout étudiants juger nani azoko Kabila lobaki que tango bango bazo senga la mort moi je vais ramener la vie donc bango moko bako sala balance soko balingi la mort bakenda la mort soko balingi la vie baké côté la vie donc eza clair ils ont comment siko clair pendant que bango basala bango na besoin ils s'en foutent de la jeunesse ndenge papa nani alobi que mususu wana azana ba hotel ka futa ka batute donc c'est kalingi ne jeunesse d'ailleurs olingi oza eloko futa mutu asali lo musala futa ye donc kaka ngana ba basema. Merci, monsieur Profa de Profa. Alors, natango yo topesi maloba epaya monsieur Pierre Maziza maloba na yo oyo ezali lokola pe mot de la fin simana yango tokoyeba ndenge nini yako kende kokanga masolo na biso ya butu ya lelo. Maloba ezali epaya na yo monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît. Oui, merci papa Roger. Nako remercier bandeko na ba intervention na bango pe na remercier balandi nyonso ya Radio Zoomel Mi. Nakanisi intervention na biso ezali pona ko pesa moi moral na biso moko ba congolais parce que Congo na biso ndenge ezali wana bien sûr ba difficulté ezali nakanisi enseignant azali mutu moko peut-être natango mobutu bangano pesa bango valeur te mais nayebi que lelo même na bamboka na biso ngai mutu nazo koloba lelo to bandaki kosala plus de 40 km à pied poto kende internat mais lelo ba école mingi ekomi kaka ba pembeni mboka oyo nga na bandaki kosala 40 km école ekoma wana ti na 6e secondaire. Donc c'est que évolution ezali plus de conscience peut ezali école batongi yango kaka na bato mboka mais aujourd'hui ces enseignants là sont mécanisés, l'état a sa responsabilité à comment kofuta bango. Donc tondi makape ba makambo mususu ya malamu esale makana mboka na biso ezala te ke tovandi awa na mikili ya poto okendaka Congo te parce que soko okei pe ka Congo yango ekomi yo kolabo et tout ça. Message mususu nga na ko pesa ezali bakonzi oyo ya biso mboka Congo. Lelo tozomona na dialogue oyo ezali na groupe oyo bamibengi au groupe ya diaspora bakeyi kuna. Il parle au nom de tout le monde. Balingi koloba au nom de tout le monde.
Alors que Awana Poto, il ne parle qu'au nom de l'opposition. Ceux qui balingi kokota na dialogue wana, ils doivent entrer na kota ya opposition. Na kanisi pe batu oyo ya majorité. Ceux qui boyebi ke bozali pe na diaspora oyo de temps en temps va soutenir kabino. Ceux qui pe bolingi kokoti sabango na dialogue, bokoti sabango na kota na bino. L'opposition na kota na bango ceux qui bapesi ceux qui 68 personnes contre l'opposition 68 na contre la majorité. Donc c'est au niveau il y a quota wana. Mais ezalate que un quota à part parce que ezali stratégie ndenge à l'époque ya Mobutu à sali moi ba parti alimentaire, c'est ce que l'opposition est en train de faire. Multiplier le nombre Toyo Kaka el bango basala ka ba mo ba meeting na bango ba beleli diaspora yango wana eye kolanda bango donc ceux qui ba kokota na kota ya oyo ya opposition bakota na kota ya opposition. Donc dialogue ezali pona kolobela makambo ya mboka na biso ke mboka ekende liboso. Makambu ya ba élection tolobela yango mingi ao toloba yango mingi, ce n'est pas possible. Yo mutu okoki ko commander te imprimante oyo esalaka par exemple 100 pages en noir et blanc à la minute yo o forcé yango ke ekoma kosala 200 pages en noir et blanc à la seconde. Oko forcer à monter. Machine wana ba force à monter. Yozo commander, ozo appuyer sur la commande. Yende a commis ko guider yo, a commis ko diriger yo. Donc c'est comme ça. Ce qui nous manque maintenant, on nous a fait perdre beaucoup de temps. Awa ba commis ko réquiser. Ndenge ba réquiser ki ngoyumulunda. Nous avons réquisé Ngoyumulunda, il faut tout ça là. Awa balingi lisusu, on va réquiser encore Nanga, Potokoma Tiwapi. Potokoma Tiwapi. Ngai na lubaka, si vous réquisez, vous réquisez la composante na binou. Na moni majorité présidentielle pe basala ki ango balobia, mutu na biso lokola, bino bolongwe na biso. Mutu na bino pe oyo azali na seni alongwa biso to tia mutu na biso oyo azali pour biso. On doit faire comme ça. Même société civile wana et comment politiser à outrance. Même ba ONG oyo ya droit de l'homme. Lelo na butu mutu ya ONG ou na moi mutu ya ONG na mutu ya IDPS. Politique wana biso nyonso uti na union sacrée. Nous savons ça. Toyebi yango qu'on puisse cesser na babiloko ya ndenge wana. Ce qui mwana asali un pas yo papa ko benda ye na sete. Ko benda ye teke mwana wana akoya. Mwana akozongela konguluma. C'est ce que l'opposition est en train de faire. Le pays a fait un pas. Balingi ko benda ke to zongela konguluma. Pour quel intérêt? Kaka bana na bango baya ko dondo lisusu likolo bana na biso, bakoko na bango baya ko dondo likolo bakoko na biso. Voilà papa Roger na kanisi maloba na ya suka ya mwana. Merci na bandeko pe na balandi nyonso ya Radio Zoomel 1000. Merci. Merci, monsieur Pierre Maziza. Bandeko Babolingo, Tokomi, na Suka ya Masolo na biso. Masolo oyo esangisaki biso na deuxième partie ya Masolo ya dialogue oyo monsieur Pierre Maziza abongiselaki biso. Topesi merci ya mingi na bandeko nyonso oyo ba sistaki na katina Masolo ya butu ya lelo. Topesi merci na monsieur Denis Kakoka, merci na monsieur Profa de Profa, merci na monsieur Mike Kassanda, merci na monsieur Papi Tamba, pe merci na ye moko monsieur Pierre Maziza
oyo amemelaki biso sujet ya mokolo mwa lelo pe topesi lisusu merci ya mingi na bandeko oyo bazali kuna kote ya bwato balandaki biso na bokebi penza topesi bino merci ya mingi na tana bino bozwaki ute bandeli ya masolo pe ndenge touti kosilisa pe tolobi bandeko ba bolingo tokomi na suka ya masolo na biso pe bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokopesa bino oyo tobombeli bino na kati na masolo ya Radio Zumel 1000. Merci. Radio Zumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi botunanga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakani na nga kaka nabengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zumel avez raison aïe Président Bolise, Tuzola Sananga, Betona Beto Mosaïko Yoyo, Lusolo Yoyo. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Allez, touchons ça. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Jean-René Golo, Mamalantu. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Papitolas. André les Safoutiers, Adas, Kimabita, Alain Djaba, décidé de faire. Yari Kilumbu, Peka Bangobigoko, Ko, Salut sa sœur. Nono Makandila, Fier, Jean-René, Tuzolane,
Paul Moulumba Horizon Masamba Désiré Lo